Bonjour, bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour bisika nyonso bozwami c'est Noela TV na pesi bino bambote bisika nyonso bozwami nyonso bokozwa video na biso to like to s'abonner to partager to aimer et kosala biso bien mingi makasi la famille ba conseil na bino pe esala biso bien s'il vous plaît la famille tozomona susu na réseaux sociaux ezokita susu ezomata bazokobengala baron o olobaki que ba journaliste ba chroniqueuse ba koyate et tout batangi ba komba ba Jaël te ba Kisindiora ba manikete donc c'est que oza lukuta okosi et tout bandeko bon bino moko na kotela bino boyoka la baron ndenge azoloba mutu na mutu aza na kwe na ye azoluka ya kolia ya lipa donc mutu na mutu azosala makambo na ye alobi mpe bien Jaël aza camarade na ye botia bango na kati ya confusion te na kati ya rando te mutu na mutu azoluka lipa na ye na kwe na ye na ndenge na ye bandeko Jaël aye poto oui c'est vrai Karine aza na poto Karine aza résidence na kati ya poto Jaël show aye azozonga ata bapesi ye 5 à 4 ans po ayaka poto mais akobanda koya azozonga eza nango problème te eza différent na moto déjà asi azwa déjà misisa na ye afanda déjà na Europe ke mundele ayebi ye azocontribue pe na bempo nyonso mundele azoyeba ye ezali différent na moto azolekisa 4 saisons nyonso awa na poto ezali vraiment différent na moto akobanda koya azongi eza ndenge moko te la famille bokomparaka te nyonso wana eza kaka bozolukaka ba polémique que Jaël abwakela kaka Karine ke nakomi bomonaki neti bokomaka liboso boleki or ke boleki na eloko te po tozomona déjà Jaël koloba na déjà abandi kobimisa déjà koloba ebele abandi kobwaka déjà ebele koloba ebele donc Karine alobi ye aza na polémique te pe akolanda makambo wana te parce que etali ye te mutu na mutu aza na kwe na ye azo sala makambo na ndenge na ye botika ba polémique na bino ala kon wana ezanga tina bozela na tela bino la baron bolanda ye ndenge azoloba parce que congolais pe azalaka air moko mutu aluka kaka ba matière yango kaka na makasi vraiment bozela na tela bino yango alobi pe bien azozela na no concert oyo esila parce que eza concert ya munene bandeko ezali ya jete eza bato bazokuta bipai na bipai bazoya kotala concert wana eza ya jete donc bozela na tiela bino boyoka la baronne. Dans le 24 novembre 2023 nazwi moi quelques appels moi bato babengi nga Karine polémique ebandi non il faut ba mo elo mo que c'est les Congo qui gagnent. Voilà, c'est les Congo qui gagnent. Namoi bato musu ba na mère okomi wariote. Ngala ra wariote. Yaka ke fali amona mboka. Asali lo moko oize munene. Il faut te soutenir. Donc rien à voir na ba polémique à la con. Wana ba benga ngo polémique à la con. Oize era polémique ti. Siko la era polémique ti. Namo bato musu ba bengi nga neti basala nga polémique que Jaël a lobby. Jaël c'est ma soeur, Jaël c'est ma copine. Même so a lobby musu muto lukelo ko lia. Mais nga héros ndi héros ti. Soyez les bienvenus na bato nyonso ba yi donc botu ko benga nga botu ko komela nga itozi anon les 25 et les concert et comme ça tozonga la polémique à la con abiso. Là c'est pas les moments. Donc sans oublier peu le 1er décembre, innocent Balouma en Belgique pour nous défendre toujours en RP drapeau à Mboka. Donc, mingi c'est un événement miné ça la mabouye. Ndenge innocent Balouma on ça le 1er décembre. Et tout ça on a polémique à la com ou pas. Biso to dama polémique mais c'est pas à tout moment, chaque chose a son temps. Il y a le temps de manger, ils en attendent qu'au soukola, ils en attendent qu'au lala, ils en attendent qu'au tambola. Donc ça veut dire que la polémique peut en attendre en motard en libanda, que le la petite. La petite. N'a que le qui a ma fille ici, il a ma lidi. Ma fille, je suis dedans. Boyoki la famille boyoki en tout cas botika ba polémique à la con ba polémique o ezanga mutu na makolo ka pona ko diviser pona bien régner donc ezana ngona tina te ezali
Jael Show mosala na ye asalaki bo tomona yango biso nyonso na réseaux sociaux ndenge adefendaka artiste na biso Fally Ipupa, ndenge nyonso abimisaka mpe benjir na ye, ndenge alobaka mpe moko alobi malamu, moko mpe adeborde asali oyo ye alingi amona asala efuti ye efuti parce que balobaka ke mosala nyonso ezalaka na lifuti nango. Donc soki abandi osala bongo azalaki na intérêt na ye ke nazosala mpona eloko songolo, siko asalaki yango parce que balobaka ke mutu nyonso asalaka eloko azalaka na ntina azosala eloko na ye azala na intérêt. Pourquoi nazosala mosala oyo? Un jour bakofuta ngai, un jour mpo nasala boy nabokola bana nga nasala boy. Donc lifuti na ye mpe emonani oye abando sala o nyonso ya bando koloba na réseaux sociaux azo défendre artiste na biso na malamu pe na mabe nyonso sikoyo mutu nyonso amoni yango ke non aye pe poto. C'est ça. Mais Karine aza rien à voir. Karine aza camarade. Karine alobaki te ke akangi nzela aéroport ou bien akangi Air France ou bien akangi njili ke Jael Show aya poto te. Non bandeko. Wana eza bozo tromper mingi. En tout cas bozo tira ba confusion, bozo tira ba pétrole na moto ka ke moto epela. Mais nulle part moto ekopela. Moto ekopela na bat oyo bazo comprendre très comprendre te pardon. Mais na moto oyo azo comprendre jamais akoko cha pétrole na moto po moto epela. Non. Le 25 eza lobby. Baye pe lelo ezanango pe normal surprise c'est que Fally asali bango surprise ezalaki pe te ke bakoko ya mais eza surprise pona bango eza esengo pona bango baye pe poto po bomoni bino nyonso pe ndenge nani oyo Manike de John ndenge azalaki émotionnaire ndenge azokolela mais c'est une grâce hein. En tout cas, Fally asali bango vraiment eloko moko cadeau en or. Asali bango surprise eloko bakana kite bato mususu ba voyager ba musicien ba voyager to moni biso nyonso ba petit Fally nyonso ba voyager mais bango soit disant ba chronique maman ba chroniqueuse bato baso défendre Fally donc atika ki bango bongo na qu'est-ce que c'est mais c'est normal bazala na émotion bazala na ndenge wana donc ndenge bazo ndimate quoi et surtout Manike to hebite soki pe alongo déjà espoir ke ako ya na poto sikonde ngaye ezali esengo esengo mais botika ba polémique et tout ke Karine boye Karine osuki Karine ozui Karine okomi ko yemba banzembo ya Jael c'est que Jael akitisi yo Jael abeti yo 12 te bandeko eza 12 te baza ba camarade eza 12 te biso na bino to yebite eloko nini bawelaki eloko nini bayoka na suste wana ezali point interrogation etali bango moko mais Jael aye poto mais bote ya Jael peke mafinga ko bwakelaka bato ambwakela atika eza bien te aye poto oui akosala pe temena bato te po poto pe ekangami te aéroport Anjili eza pe kofungola pona mutu nyonso pona ba ope ba yete yo azobwakela ke nakomi liboso na yo nakomi yo lobake na okoma te nakomi te okomi oui ondimaki te ko okoma me okomi tika pe ba oba tikalaki pe yebisa bango bino pe bozalaka na bondima pe bokoma poto parce que poto ezali mboka mundele akangela mutu te yo moko sala makasi na yo okoya comme bino boye eza pe bien bopesa pe Fally kaka merci mais botika koya sus na kote ya Karine po bolobake non Karine yo lobaki boye otiaki monoko bo lobaki ke bakoya te lelo siko baye esopi yo Karine ebeti yo 12 non esopi Karine eloko te Karine pe ebeti 12 pe na eloko moko te hein soki Karine azalaki na Afrique na Congo bolunga lobake oui Karine babeti yo 12 olobaki boye tala ba Karine aza na poto Karine aza résidence na kati ya poto soki pe bakokuta na bino na biso to yebite baza ba camarade peut-être bakoko benga na balobi to kuta na poto sala ba challenge na biso po bato ba mona ba o baloba que to yoka na te to zala ka ba ennemi et tout to kangisa bango monoko bino na biso to yebite eza bango na bango ba camarade pendeng ba bandaki camarade na bango biso na bino pe to zala kite to tika ko tia ka ba bisika oyo ko tia moto te mais biso ba fanatique na bato ba landaka na bato ba sala ka ba émission boyo ko pelisa ka moto na pamba te botiaka pe kimia
parce que Karine lobby ye azosa la garde Medina et donc akobana ko yamba mutu nyonso ba musicien nyonso cela veut dire elakisi nyama nyonso lokola bakotaki na kati na maso ya Noa bakotaki aponaki te bakotaki donc ye pe akobana ko yamba ka mutu nyonso ezala ba wario ezala ba goloire ezala ba kofiette ezala ba wera ezala ba jibe bango nyonso bato nyonso bato akoyamba bango donc ye akopona te ezala bato basali na nzambe ezala bato ya mokili bango tu akobanda koyamba akozala na besoin ya bato akozala susu na besoin te ke abanda kozala wana mpona kofinga mpona bapolémique mpona bakrete parce que mosala wana ekozala ya baprofessionnel akozala na besoin ya bato po bato baya basoutenir ye akotisa mbongo po abokola pe bana na ye donc eza bongo eza neti mosala ndenge tobimaka ntongo moto na moto azokende gauche droite ndenge pe Karine pe akozwa mosala na ye pe azala na mutu nyonso bien akokozala te wana kaka ke akobanda kozala po abanda kofinga abanda kosala bien non soki botali bino moko Karine azala susu makambo bakreshe wana ata kofinga te mais boteya pe Jael Show atika makambo kofinga wana abanda oluka poto asi akomi yango mais achange marque na ye ya kosala ba émission achange yango alongola vraiment mafinga na munoko na ye amona ke non naza responsable nazali mama monde entier bazotala nga ata monde entier européen te mais biso tozalaka na kati ya Europe toza développé donc totalaka ye ezali honte mpona kotala na bana na bapapa boye ensemble makambo ya Jael ezalaka bien te mpo abimisaka ba gros mots na kati ya munoko bopesa ye pe conseil atika pe kofinga kaka kofi tout le temps azofinga ka ye na mwasi na ye oyo azwi Cindy Lecker atika kofinga ka ye po eza bien pété parce que Kofi aza artiste na biso munene aza muto papa mabongo te non bolongola nde mafinga na kati ya munoko parce que mafinga eza bien te mafinga ediminyaka elongola pe valeur. Donc c'est un peu ça mais botika ko sala ke Karine boye Karine yo lobaki boyo sala ki boaza rien à voir na kata ya Jael Show rien à voir en tout cas bandeko ezaka un peu moi conseil na biso oyo bato bazo ko benga Karine bazo komela Karine ye moko pe abuta ko loba buti ko yokango boko landango ana Noela TV boko yokango Karine abuti ko loba nini en tout cas la famille a lobby bien Fally Ipupa azali artiste monene ya mboka na biso azoya kobeta pona lokuma mboka na biso pona drapeau ya mboka na biso donc aza obligatoire pe ya ko soutenir ye donc pona ko lakisa ke aza na ye motema ya ko fungwama aza na problème na mutu te soki mutu asala kai mabe asingaka bolimbisi donc aza na ya ko fungwama donc aza na ye pona mutu nyonso ako soutenir mutu nyonso parce que azotambwa na drapeau ya mboka na biso azodefendre mboka na biso aza soki asalaki mabe ezalaki eleka mais bokobana kotangelaka ye kaka te ke pourquoi seke okomi wario seke ozodefendre Fally okomi wario non akoma wario te azali congolais de un fu boyeba ke aza congolais o wana pe aza congolaise Karine aza congolaise Fally azali congolais alors ndenge yozo défendre Fally Ipupa ndenge yepe azoko défendre ma bende soki boyoki ke afingi wana bolobi ke oui azoko continuer kaka même mutu afingi te mais ndenge ni boyoko tangela kaka babunga non botangela mabunga te Yesu alobaki ke yo kotangela mutu mabe bongo yo moko na kati na komitali faut mitala bo epai na yo moko ava otangela mutu babunga na ye en tout cas la famille nazotika bino merci pona moi analyse na biso ya moke tozalaki nango pona kokabola na bino soki bozwi video na biso bozanga te ko s'abonner pe ko partager pe ko aimer et ko sala biso bien la famille nazotika bino merci bye bye.